Amis internautes, bonjour. Très heureux de vous retrouver cet après-midi devant nous pour cette émission La Chronique des Stars. La Chronique des Stars avec Raphaël Goma. Rango TV, toujours pour vous présenter cette émission. En tout cas, j'aimerais bien parler de la musique, mais avant toute chose, na lingala. Na yuke tozali bongo na alerte générale. Alerte générale pour nini. Boyebi na malamu te makambe banaki na Southport et pas wapi. Moi, na d'origine rwandaise à bomaki bana misato. Tanga bomaki bana wana mwana wana ya 17 ans bomaki bana et puis atiaki bato mbeli bato soki zomi na moko, donc 11 personnes batiaki bango mbeli na yango bakolomboka bakomi na kanda na vis-à-vis na biso bato ya langi ya moindo. Baindo nyonso tozala na bokebi penza esika to kotambola toyeba dili deja babetaki moninga moko na Southport makambo eza matata, na Middlesbrough lobby pe na tongo ezalaki pendant une heure ezalaki grave. Bazokota na bacentre bakomi koyela bato ti na bandako, donc c'est très dangereux. Nako insister mingi te mais na beti sete na likambo ya yango pamba te to kebisa bana na biso ata bato babimaka soki bokende kotambola to bokende misala boyeba te tozali na danger kobima na biso fo ezala na ekenge makasi. Alors comme d'habitude tosengaka toujours faveur moko na bayi batalaka biso. En tout cas, ce que moni botiela soit à moi j'aime bo s'abonner nazali kaka mikolo koluka ba abonner pambate soki tokomi na ba abonner belé musala ikoko malamu moninga ndeko ya Facebook ya Instagram ya wapi soki moni Rango TV meka ko s'abonner bo s'abonner pambate toza ko développer ba système à 80% bino ba nouvelles tous les jours na système ya télévision na collaboration na ngai na ndeko Koko Njoko tosali télévision penza, donc ezali lokwa télévision penza ba émission na biso bandoleka leur nyonso na YouTube, donc non stop lokola télévision ndenge bomona ba TV nyonso tanga no kombo nyonso linko tanga, donc Rango TV na Nekof Radio TV tosali lisanga moko pona ko pesa kabino ba nouvelle ba weekend to bano pesa bino ba nouvelle a weekend ne la fois passée bon mona ki to l'accès bino ba fête to l'accès bino ba nganda et pas to kendaka to mesana ko tambola na yango bande ko ba bolingo bo pesa biso makasi ko pesa biso makasi ali kaka ko s'abonner na maimatali masolo etali chronique musicale na biso chronique des stars. La chronique des stars, la grande star aujourd'hui, on va parler de Koffi Olomide qui avec l'album Oyabimi Sakambaleleki, mais na clip ya Mwinda et comme il a 2 millions de vues na YouTube, donc Ezako se comportait très bien. Voilà, donc 2 millions de vues et c'est Bimaki depuis 10 mois, mais Mikolo yo via du mois côté Mati Makasi côté Avimba et Mati et sali que a comme il a 2 millions de vues na Nini ya Mwinda, bien que je vois qu'il m'a retard. Toujours dans la même lignée, Toko Kende na likamotali, Fali Poupa, yé na René Loka, Soso Pembe, Babimisaki Bongo, Nzembo ya Tobengi 207. 207, oyo ba critique na ko sepela. Ezako ya, makasi. Et comme il est là, on a 1 800 000. Donc, d'ici 2 jours, on a 2 millions déjà. En 10 jours de temps, et comme il a 1 800 000. Donc, si tout les gens se comporter, ça comme Matissa 100 000 par jour. Donc, Kalate, Toro Kendelango, on a 2 millions de vues. Donc, bravo à ces artistes qui sont en train de faire vraiment des exploits. Na niveau, il y a YouTube. Fali Poupa, très bien. Formule 7, les gens se comporter toujours bien. Voilà. Ba critique, les gens qui m'ont à côté, à Fali Poupa, na Makambo, Matali. Nenga betaki 207 ba sepeli na yango mais bato mingi ba sepelite na ndenge sima ya 207 abakisi yuda teka yesu sima bakisi seben moko wana, mais les gens n'avaient pas compris. Même Ndekonabiso Kimbangu solo ayaki ya critique taper ça qui a vu naie quoi tout cause on peut la forme à critique rapé zali kaka na ndenge moko ya bien quoi après c'est moi avis naie abi que pour naie alinga usukisa onka na folklore. Après peut-être babeti mo loko moko na suka babakisi loko moko mais to seben na suka mais ya tena yuda teka yesu et puis abeti susu nini mamona comme abe or moi ma façon de comprendre biso beto le ka ba côté na titolo ba na bino mbala na mbala
politique afali ezali nini obeti folklore bato basepeli okangi bato na piste obeti bango mwa eloko mosusu azongi na badanse na ye oyo ya victime après abeti seben mpona bato babina pe mwa mopaso voilà ça c'est la politique de Fally Ipupa. Pas trop de commentaires là-dessus. Critique nyonso nayebi ke Fally Ipupa va en tenir compte. Voilà, on va parler de Redi Amis. Redi Amis appelle ça qui critique moko te alobaki maloba moko te mopao nani moto abandaka ba Zénith yali Papa Wemba. Bon, en réalité, ce total est bien Papa Wemba soka betaki abetaka na mindele, ezalaki peut-être na festival, na Zénith festival mo ezala na Zénith, mais ezalaki concert ya viva la musique à terre. Voilà. Donc le concert, le premier noiro abeta na Zénith. En tout cas, jusque là, je peux le dire et confirmer que Ezali, le grand Mopao, que je salue en passant. Fidèle qui n'a pas profité, on appelle ça Pembo Tena Mustafa Toulanda. On se retrouve le 25, le 30, Bakote Wana. Voilà, pour le mariage à Moana. Bien sûr, la fille de Mustafa va se marier bientôt à Paris. Donc, la fin du mois, Oyo, Banama et Tomona na mois Kala, Togokutana, Nakatia Panama. Voilà, alors, Ezali que ce n'est pas Papa Wemba, c'est Koffi Olomide. Voilà, wana discussion que tu as été. Nani mosu asalaki critique, asalaki pe critique mosusu, tout ça. Bon, ba critique nyonso ezali nango les bienvenus, pas paroles. Pas paroles, ça le pe que pas yego baksa batu dateka zo carrière na ezo kele mabe. Bon, omoli makamba ba fanatisme na bino bozala soki oye on a la critique moko ya bien ou komi koloba so carrière na yezo kende mabe. Mutu oyo aza parmi les plus influents. Mutu azo teka kolega bino tout. Alors yosko soloba que carrière nezo kende mabe. En tout cas, na éviter boluka moyen ko expliquer les kamwana nano très bien pour nga personnellement na éviter que carrière a fallu zo kende mabe. Mabe zali na ba chroniqueur. Ba chroniqueur topé ba fanatique au bazalaka tout autour ya ba towana ya ba musicien au bazo ya kosala ba critique oyo ezanga tina topé ba longwe na kan oya ke na kan ya komo critiquer makambo na yebsaka bino topé sabino conseil ya kozalaka na respect na bato siko bino bobo sani makambo respect bokoma olongwa wa oke ko flatter côté yo po ba pesa mbongo okomi ko finga kan oyo utaki. Donc boye baka ke sort nango yali yangana bokomi ko bunda yangana bokomi ko beta na makofi. Donc ba mususu ekomi a téléphone ba olela lela boye baki makambo wana suka nango ezaka bongo ba mususu badayaka kuna na Afrique pona nini kaka utangaka bakomba bato ko bimisaka basekela bato bakufa na yango. Donc boye baka ke esika bozo kendo wana boko bunda bato bakodaye bakobetisa bino makambo ba congolais etambola bongo. Soki bolobi ndule concurrence ezalaka boye ba peke na concurrence ndule wana makambo ya bato babeta maka ezalaka kaka bongo bandakala. Donc rassurez-vous ba critique na bino so boni ko sala ba critique bo luka moya ko sala ba critique na ndenge ya bien. Concurrence ezali loyale eza normal quand tu parles de fait et tu parles de Fally ezala normal. Ah bakangi boy festival festival salama koto kuna pe ba suspendre. Donc, ils ont un normal. Vous pouvez comparer à Nana Tchena et Mouninga Kal. Ou des anango ba critique. Mais loba makambo aux anango sûr. So aux anango sûreté. Tika na yo koloba. Ils ont anango sûreté. Makam toloba kaka. Ming boya kaloba. Nga itala. Nazana serveur mo makam nyos na lobaka. Ils ont uta awa na nini et pas wabito ozo ba information. Donc, awa tolobaka jamais o ba bunda ki nanzela. Bon continuer ko bunda nan bo lembite. Bako beta bino boko zwa bakia kutu bozo tia munoko na poto po bebi ke mboka ya loi mais basi babeti mutu boko bambata malgré babati babundi pe kaka kawa na mboka loi ngo. Donc ozana sika ko bata mate bakokosa o yaka o mabanga babeti yo makofi soko moni ko lingo zwa mbongo pona o kritika kananu mopao o kritika kananu Fally o kritike fere bolu kala bino mbongo na ndengo na me boye bake suka ngo eza oyo wana. Bakobeta, bokobetana, bokofingana, continuer kofingana, ndenge bofingana kame, conseil gratuit, drop off, botika, makamboya, kofingana wana. Bandiko ba bolingo, lelo ezali bongo mokolo oyo, pona tosuki sa toko zongela makambo,
oyo tolobi ya bana oyo ndeko na biso africain abomaki bana misato mais ezopesa biso état d'alerte tokeba tovandisa bana na bandako soko kobima bima na nzela ndenge obimaka me yebaka epai nini ozali kokende ba place publique lokola na ville. En tout cas mikolo oyo bomeka te to ata tobengi bango ba racisme ezalaka na makili ya bato nyonso racisme mais toyeba te ezali très dangereux na période oyo parce que ndeko na biso moyindo nde abomaki bandeko na bango eya lokola soko obeti petit frère na nga na koyela yo mbangu otouche alda na koya kobeta o makofi oyo oko yeba te. Voilà donc mokili ya poto ekomi nango kaka bongo na Paris toyokaki bamikolo elekaka ke Marine Le Pen abanda koloba la France aux Français. Voilà la France aux Français awape l'Angleterre aux Anglais donc ntango mosusu mpe kaka tokokweyaka na bamakambo ndenge wana me ezali nde Front National nde aza kosala bamakambo wana mpona koluka kobimisa bapaya awa sikoyo bazoatake biso bazokende na bandako ya bato bazokende na banini donc même nazali awa na libanda mais lopango bien fermé donc makambo tu moi assurance ezalaki naza pena safe sinon te danger de mort. Alors je vais terminer par dire bonjour à tous les amis de Manchester. Lelo nakopesa mingi mbote na ma grande fille Alda en vacances à Paris tout à l'heure mikolo leki azaki na Belgique ayaki ko tarabaninga anniversaire tobaksi joyeux anniversaire na maman na lisusu. En tout cas mbote na bato banso na zungi na États-Unis na pesi mbote na papi Mbungu Ngoma avec Balbo Lenzo bambote na yango na mama Dolo na Londres bambote na yango na Babi Toko na États-Unis et Madame Toko na toujours na Canada plutôt bambote na bino yango na Chico Mawatu mon ami personnel. En tout cas un grand bonjour à toi, je te souhaite toujours bon rétablissement, j'espère que tu vas bien. Alors Patricia Ngoma na Kinshasa bambote na yo yango wana Anji Ngoma ye tozalaka na ye sur place awa mère mobimba azasu mwana moketa koma mama mobimba mbote na baebanso bazali ndinga na biso. Je peux pas oublier ba petit frère na ba grand frère mosusu, le grand frère Patrick Mangasa, le grand frère Santa Sarajevo bambote na yango wana. Quand je pense à Santa Sarajevo na bossa na Romeo Yobité parce que quand il était très jeune na baotunaye vient na yusko komoni Sarajevo yusko kozwa komonini avinga papa ngaka lero na mwana muke azo répondre abi bon éviter na éviter ti le patika la peka Romeo Yobi azo surnoté. Voilà mais Santa Sarajevo c'est le papa Yobi Zolele. Voilà grand frère propre. En tout cas toujours souhaiter un bon rétablissement. Kibouti na Bradford en tout cas bambote no yongwana tobosani yote. Blaise Simbu Monta un grand bonjour à toi. Maman Timba Moussaï, Entousi Moussaï, mes jumelles, un bonjour, mon nene, bambote, belé, babizou, belé, yango wana. Tobo Sanité, Rocco l'anglais, Dampouya, le grand dondon, en tout cas, Tobo Sanité, Jericho, le cœur d'Orsay, na maman Emily, bambote nabino, yango wana. Mazmazini, un grand bonjour à toi aussi, avec madame Bajos Ndiengila, bote nayo, yango wana. Malala Puce, Roger Malala, un grand bonjour à toi. Adamo Ekula na Liège, je salue. Zaiko toujours en forme. Voilà. En tout cas, Tomata Tokita, Tongo Etanaki, Tokomisima Nzanga, Bato Banso, Bakolanda, et là comme on est Tokosenga na Binali, abonnez-vous. Pesabiso ba j'aime. Pesabiso temps. Tokosal la bino makambo. Mais na yebisa bino que Rango TV na Nekov TV to sali eloko moko ba information sur aucun Rango TV ezali continuel. Et puis na ba week-end to ba no pesa bino ba nouvelle ya bisika makambo za ko leka na week-end. Ce que vous avez un anniversaire na yo benga Rango toko passer message na yo gratuitement. Ce qui osa la besoin tout ça le reportage to ya ko filmer pour eleka na télévision. Il y a moins minutes mouké wana kaka ba frère mikeka ba transport tokoya. Voilà à ta séquence il y a 2-3 minutes tokosala soko lingi film ya mobimba yo kaka masole changer. Voilà ba collaboration ezali belé na bato ba chaîne belé soki Nekov TV azate tozana collaboration mususu na Pedro
Tando. Pedro Tando azali na biso à Manchester. Un bon caméraman, un bon monteur. En tout cas, masolo eza kitoko. Donc, network ezako ya kaka munene pona ko sepel sabino. Je dis et je vous remercie. Guy Bochard Moulongo, un grand bonjour à toi. Papi Moussongo Prix Nobel. Nabo Salakate Bato Akala Lokwa Vivien Bonjeka, Boule Chocha, Aimé Kanda Wakanda Nabiso, Cyril Modogo, le président des présidents, Mbote Nayo Yangwana. Mama Lisa Nabo Salakate Pambate Tokoma Golia Taba Lisa, Makayabu Lisa, Soso Lisa, Makemba Lisa, Bakrevette Lisa, Bilo Konyo So Lisa. Keba faut se taper Lisa Naozela. Problème exact. Au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.